Leloyo bisonyos atabandeko oyo tozata 26 ndenge 26 moto moko te ayebi esika Mvwala Lulendo ezali kaka eza kaka pai na ye moko. Papa Diangenda alobela yango na bamama na fête ya le 27 avril oyo toza komona lelo oyo eke bamama mukumba munene oyo bazwa ya tata mokonzi ya bule na ntango wana na 1959 na le 12 avril oyo mama Mwilu azwi Mvwala Lulendo apesi yango epai Papa Diangenda malgré eke moto asingaka yango pendant 4 ans. Papa Mfuma Mbanza Papa Dialunga na Kiangani a se déplacé dans Ngombe-Kinsuka ake kofanda na Lukengo avant atika biso. Papa Mfuma Mbanza ye moko atikala kozwa biso ake kolakisa biso place akendaki kofanda na Lukengo place abandaki kokengela Mvwala Lulendo etikala kaka babrike etikala fondation wana na ntango wana tozalaka na Papa Nzinga na Papa Kayombo Papa John Papa Sitra tozalaka ye moko na ntango wana si alembi mais azwi biso na kati na motuka ake kolakisa biso esika wana ntango tolongwe wana alakisi biso esika wana alobi ale tokontinue na moke toke toleki mboka Kongo pete akoma na kadi place Papa Arigen atie bangombe na bacheval katikati wana motuka neti esali neti ekufa ateyi biso likambo Mvwala Lulendo apesi biso histoire ngai moko Papa Nzinga oyo ya munganga tozali kotika biso na Papa Kayombo na Bajol na Basino na Sitra likambo wana donc soki asalaki yango ndenge wana mpona koteya biso elelo oyo twadegreso Papa Kayombo baza wana basofulaki likambo wana te apesi biso histoire ndenge nini asindelaki Mvwala Lulendo ndenge nini ayaki kopesa yango na Papa Mfuma Ndongo Papa Diangenda Kuntima. Lelo oyo bandeko mosusu baza koloba ete Mvwala c'est quoi? C'est grave. Ye kaka yango tolobaka ete ye kaka donc yango bambuta merci na frère ya Alliance Goya Tata Molimo Sant Tata Simo Kimbangu Kiangani ezali pona kokokisa makambo oyo Nzambe apesaki biso oyoki mabota bakoya awa koluka ngai Nzambe 4 coins ya mokili Nzambe apesi ngai yango nyonso eza na maboko ya Tata Molimo Sant bondima te ezali bon